Kofi Olomide enfin confirmé biso date ya sika ya concert na ye. Après avoir un concert ici, il y a salle, il y a stade plutôt ya Roi Baudouin. Kofi Olomide aye ko confirmer biso concert na ye ya sika, abimiseli biso date. Bandeko na ngai. Ba oyo penza ba bandolo ba noko oyo akozwa retraite ndenge nini. Échec penza na échec. Kofi Olomide a décidé na ko continuer game. Alobi ce n'est pas maintenant que biso tokotika. Donc énergie eza kaka. Donc bo fanda wana biso toza kaka. Kofi Olomide abimiseli biso date ya sika ya concert na ye na Bercy. Alors restez connectés, restez scotchés jusqu'à la fin pour que boyoka date nini Kofi Olomide atie pour un concert na ye ya sika. Voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois à Balandina Biso Yakala, Tobo Sani Binote Asika. Soyez penza le bienvenu na chaîne Nabiso. Inès NM officiel, to souhaitez binoka ba bienvenue na système ko Yakitoko. Si c'est toute ta première fois, tout comme même Balanayo Aliboso, Yakolanda. Chaîne Nabiso, Inès NM officiel. Je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement bandeko na ngai et surtout s'il vous plaît bobo sanakate cliquez na ngonga ya notification. Comme je vous ai toujours dit, malamu ya ngonga ya notification ezalaka à chaque fois que Inès NM officiel akobando publier ba vidéo ya sika bozala notifié, bref bozala au courant. Et voilà. Sango dossier côté pas na biso katakate, alors abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Cela nous fera énormément plaisir. Bandeko na ngai numéro oyo et affiche kapenza sur vos écrans. Ezalaka wana lokola fantasy te. Ozalaka wana ozalaka mwana business na yo, osalaka mwa cop na yo, olingaka ozala na ba client, mais nini ezo sanga publicité marketing. C'est la raison pour laquelle tout ça ka numéro wana pour na ba publicité, pour na ba marketing. Na ndenge to sala ka ba analyse olingaka pe otia avis na yo, mo tala ka pe na ba commentaire qui non na lingira na s'adresser à la personne directement. N'hésitez pas surtout ya kokomela biso message pour répondre bino na système oko ya kitoko kaka ndenge ezalaka bandeko na ngai. Alors je m'excuse, to évoluer na dossier na biso. Enfin Kofi Olomide Quadraco Raman abimisi date et yindi awa et yindi après avoir c'est qui encore JB Mpiana Papa Chéri Motopamba a aussi abimisa date na ye le 14 novembre na Accor Arena. Exacto ya Kofi Olomide sikoyo. Après avoir concert réussi na stade ya Roi Baudouin, plus précisément la Belgique, Kofi Olomide lembi na été à lobby énergie ezakaka. Alors totia epenza na motema, tolongola plutôt na motema. Ye énergie ezakaka. Solinki alingi atika pesa miziki moto ata mon côté à koyebisa ye. Donc bref, il faut y a na motema na ye moko. Donc c'est un peu ça. Voilà, déjà biso toyebi, toyoki, tomonaki sortie médiatique ya Kofi Olomide après concert na ye réussi ya stade Roi Baudouin où a betaki le 12 juillet. Azwaki moi tant makasi ya ko bima maintenant na réseau a expliqué batu nde nini le kaki, comment est-ce que il était content, comment la présence ya bateau ayaki na nouvelle ya concert oyo akobeta kala mingi. Kofi azotia date, donc bref kala mingi te, date ezoya mais ngai bateau penza na yeli eza bateau oyo
na mitu na bango tout comme na mitema na bango eza kaka fin carrière ya Koffi Olomide. Déjà après avoir Koffi Olomide koyebisa biso ke basi basoyi déjà na Bercy, bato ya Bercy babengaki ye. Nayebi soki lingala nayebi te so lingala comme compliqué bato mosusu. Ayalobi ke bato ya Bercy babengaki ye. Aza ye muto akendaki na Bercy te pour que non voilà na beta concert na style na bino. Il a bien dit eza lingala oyo biso tout okoki ko comprendre facilement. Bato ya Bercy nde babengaki Koffi Olomide. Alors soki babengaki donc balingi ba proposer projet mo boye. Na ba dernier concert na ye parce que ba concert au Koffi Olomide azobeta penza. Je ne suis pas sûr que eza na ba concert mosusu oyo ekolanda oyo eza ya suka eza ya suka penza soki na lobi ya suka donc na carrière musicale na ye na suka na ndenge ya ko disparaître ke na utilité mais carrière musicale na ye. Alors Koffi Olomide ye moko selon son idée azande na posa atika musique na nde mo boye bino mo boye beza game oyo abandaki depuis kala très jeune biso tout au monaka Koffi a 20 quelques a 26 ans 25 abandaki déjà musique na bon imaginez-vous lelo oyo Koffi a 70 ans donc soki alingi atika game akotika ngoka boye te de musala na ye nde musala esalaki ke bato ebele biso tout oyo Koffi eza musique de musala nde papa nde mama. Alors eza passion na ye penza oyo soki alingi atika ngo na honneur mo boye. Donc eza ka boye te ki aolala la muki no voilà dans la musique wawa wenga na musique esili awa te eko esila bongo te bandeko na ngai. Soki penza biso na mitu na biso tozokanisa ke non Koffi aolala la muki kaka boye asali soki émission asali soki vidéo non osali mabongo te bandeko na ngai. Imaginez-vous lelo oyo bato Koffi Olomide apesi cours à former ba honorer bango epa ya président président de la République a honoré bato wana. Alors soki eza ye moko maître oyo ba honorer ba artiste na ye donc soki eza ye moko penza il faut ba honorer ye pe il faut atika pe game na système moko ya bien akotika ngo ka pamba te alali tola moki ke no voilà na Koffi Olomide voilà tiki musique te azolinga atika ngo na ndenge moko boye. Donc population penza tozala wana nayebi posa bato ebele eza fin carrière ya Koffi Olomide mais akotika ngo na ndenge nde ya bongo te donc azolinga bref système moko boye donc atika ngo na ndenge ya bien plus précisément de bongo. Alors ce qui est vrai sinon nous lelo Koffi apesi biso na nos confirmation te ya date ya concert ya oyo landa et kozala na Bercy si je ne me trompe parce que alobi ke bato a Bercy nde babengaki ye donc cela veut dire soki concert ezali et ozala nde na Bercy voilà. Alors siko tozoyeba te soki eza Bercy oyo parce que apesaki biso confirmation te cela veut dire azongela biso akosalela ngo émission toyebi te parce que soki eza Bercy oyo Bercy ya ancien Bercy lelo ekomi quoi encore Accor Arena oyo à Paris à France ou bien eza Bercy oyo et à Belgique. Donc bref kaka ndenge asalaki sortie médiatique lelo oyo Koffi akomi na ye ouvert donc soki likambo ezali azoyela biso yango na émission azoya kopartage yango azoyobetela biso lisolo ka ndenge ezala na système ya propre na ndenge mongo ya kitoko. Alors bino bozalaka wana na mitu na bino eza kaka non Koffi Olomide atika musique atika akotika yango mais il faut luka ndenge moyen ya kotika game na ye bino mo boyebi ba quadre accord amano basali ebele na musique
ezana ba mususu bayebi penza ebele basali te ba trophée o azwi te bolandela carrière musicale ya mutu bozalaka wana kaka te non voilà ko banolobela ye emati ekiti te bolandela penza malembe carrière na ye dès le jeune âge jusqu'à ce que le Kofi a lelo à 70 ans. Ba guerre a bundi pour que lelo a imposé. Pas seulement dans mboka na biso kombo na ye, mais partout dans le monde. Pour ceux qui to tiekaka en Afrique, les alokola to limiter Kofi Olomide na degré na ye. Azanza mbete pour que dans komisa ye, mais asali ya malonga na vie concernant la musique. Bino mo boyebi pona bao bayebi te ba documentaire ezali kilelo internet ezali ba YouTube ezali ba Facebook koma ba ko documentaire Kofi boko mona ceux qui pensent oyebi te dobi ya Kofi Olomide oyebi te ndenge nini asali ke lelo akola akoma quadra koraman na ndenge ya mabe te parce que tout binomo boyebi déjà de quoi est-ce que je parle, alors je ne veux pas est-ce que na continuer pensant na eloko wana tozo solo la likambo mosusu nga nazolo bela concernant carrière musicale na ye ba documentaire ezali bo taper na ba YouTube boko landela ngo boko mwana no penza ba s'imposer na game. Alors ceux qui lelo oyo bazo betaka muziki et surtout azolika atika muziki na ye na honneur moko boye donc toya awate pour que non voilà to bando fingaye et Mathieu qui dit s'il vous plaît bande konanga ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Lelo o na bossa inde combo artiste ça il y a un artiste brésilien un papa de 86 ans si je me trompe et pas une bazala ka fier na si lelo azobetaka musique mais Kofi na biso 70 ans kaka ya pamba 70 kaka ya pamba biso to bosani ba exploit Kofi Olomide to bosani ba Bercy moto ali boso abeti Bercy nani Kofi Olomide lelo Kofi Olomide ba tunyo soka papa mukolo nini ya mabe Kofi Olomide asali biso ba congolais pour que lelo Kofi Olomide azala lokola matière na biso bande kona ngai ata penza ba lobaka. En tout cas, moi personnellement, ngana Quadra Koraman ozana soutien nga penza à 100%. Naebi oza mutu à un moment donné au petaka pe ba câble mais cela ne veut pas dire que ya bola muto bosana yango, ça n'a pas même de sens, ça n'a c'est même pas proche ya kosala ke to bosana ba bola moana. Quadra Koraman ye moko Kofi Olomide coup de chapeau na système moko ya kitoko tozo zela date kaka ndenge tozela ki date ya Roi Baudouin banila ki yango ko ezongi lisusu jusqu'à ce que betami nde o pe tozo zela yango e beta makaka soki olingi papa okende ti 100 ans etali yo moko nozo mona énergie na yo ebele ba kokate ko beta ba stade à Roi Baudouin wana na ba énergie na bango ya mo ba mike que Kofi Olomide mais Kofi Olomide tala âge mais azaka na énergie wana ya sala ki non voilà public et bina il mérite d'être encouragé. Bonjour mon penza je ne sais pas bande kona ngai ceux qui analysent nangai za mabe c'est simple bande kona ndande réalité à vie je suis si rebelle bakoya ba ofinga biso na ba commentaire mais que balandeli penza il y a la réalité il y a la réalité concernant les Camerounais ngana oyebisa bino vérité na ndenge ya mabete na oyebisa bino kaka vérité pona bao bakoya bakoloba baosala boyena boye etali bango bandeko na ngai biso awa eza kaka vérité rien que la vérité. Alors biso bino pe le clavier est à vous, sentez-vous libre surtout ya kotia vie na bino. Est-ce que penza bozo sepela na continuité à Kofi Olomide concernant sa carrière musicale ou bien bozo linga stop moko boye ou bien bolingi que non voilà Kofi Olomide abeta moi pause parce que ndenge azolinga kotika musique te abeta moi pause parce que sorti médiatique na yo asala ki dernièrement oyo biso nyoso toyoka ki te eza lingala à un moment donné toyebi non
français za monoko na biso te, biso za lingala nde langue penza ya liboso na mboka na biso la RD Congo, la République démocratique du Congo. Alobaki na lingala lobi parmi ba dernier concert na ye. Ce qui le dernier concert na ye parmi parce que lingala biso ya mot mélangé na français. Cela veut dire eza ya ba concert à souka na ye. Donc souka ezani. Eza souka ya carrière. Donc azo annoncer biso malembe azo lingande hein. Système au boye eza kaka ko comprendre. À un moment donné faut ko yeba comprendre mutu na ndenge azo kona. Azo kende na vie na ye. Tozala kaka wana pona ko juger tete. Tolandela pe mutu ede na ye parce que mutu na mutu azala mettre vie na ye. Alors ndenge mutu azo kende na vie na ye à un moment donné tokota pe na ide na ye. Toyeba nini penza mutu azo luka. C'est simple. Ne sont pas là seulement kaka pona no voilà ba réaction mo boye négativité belé na vie ya mutu. Tobosani ya moko kolandela na ba vie na biso c'est pas bien. C'est pas bien. Alors eloko ngana okioloba o penza na koki ko telema eza kaka totika kofi moko apona retraite na ye. C'est bref. C'est simple. Ye moko a se décidé no voilà, il est temps maintenant. Ce qui kozala na bato bako peut-être qu'on crée le concert à souka ou à quoi annoncer peut-être à kosala festival moko boye à souka ou à quoi annoncer nzemo moko boye à souka soka ko inviter bato ba participer ba okende ba ki ba kondima ba ko sepela bango okende te c'est simple ba fanda na bango mais pour le moment tout kaye a dirigé carrière musicale na ndenge alingi. Parce que je suis sûr déjà ebele babando de s'attendre que non voilà roi Baudouin ou ne souka. Et belé, même moi personnellement, na loba ki loko wana ki men na confirma ki angote. Pona bao baza fidèle balandela nga makasi ba couper sanga raison. Na confirma ki loko wana te na lobi. Un mot toki to lali to la musique boy na concert annoncé biso no voilà onde asuka. No voilà Koffi Olomide zui retraite. Na confirma ki angote parce nga na kofite na ndeko na été na mona na été na donc na zaka kaboy. Pour comprendre. Alors, ce qui y est pensa à se sentir que notre continue moi mouki, to pe ça est en bande konangai, hein? To pe ça est kata mouki, autika musique, mais ngamo personnellement na idée o azo kinde na yango ya ke a honorer retraite na ye, je suis pour aussi parce que comme on a kolanda pensa e belé ba bundi pona la rumba congolaise ya lelo baloba ke no voilà ce qui biso pe tozalaka na rythme ya musique na biso zela karumba eza bango bino mo boye bi réalité zelo mo boye o na koki ko fonder wa teno biso toyebi eza bango babundi na bakona ba noko na e ba King Kester ba Papa Wemba ba Madilu système abundi na bango malgré lelo baza na biso te. Mais abundi na bango pour que la rumba etika la kaka rumba et puis surtout pour na biso ba congolais biso pe tozala na style na biso banglais ba lobaka style na biso ba français ba lobaka penza ba bundi na ngol ba ataki lelo oyo ebele ba bosani ono origine na biso mais ezala banzembo oyo soki totie ya bango soki totie yango plus précisément ya Koffi Olomide totali non la rumba congolaise ezala ezo s'imposer kaka malgré ba jeune talent ya lelo oyo ba bosani rythme na biso ezala ba musu ba kote na ba rap eza vitesse sa mokili eza vitesse sa game plus précisément ezala ndenge ya bongo voilà bande kolanga je le répète encore une fois si c'est toute votre première fois à kolanda chaîne na biso INSNM officiel je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement bande konanga et surtout bobo sanakate ko cliquer na ngonga notification comme je l'ai toujours dit. Malamu ya ngonga notification ezalaka à chaque fois que INSNM officiel a ko bando publier ba vidéo ya sika bozala notifier. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, cela nous fera énormément plaisir bande konanga comme je l'ai toujours dit. Yango bande konanga Quadra Koraman Koffi Olomide biso tozozela toi ta na yo moko ndoko pona wana carrière na yo vie na yo penza quartier latin eza wana ils ont évolué kaka donc ata soki Koffi Olomide lelo atiki musique yo moko koki ozala na ata producteur
akoki ofungula na ata label na emo boye ba jeune talent musique na ya mboka na biso akomo produire na bango akomo produire bango plutôt mamikende ezali donc babilo wana nyonso aobule yango kana mutu na ndenge mo ya kitoko na ndenge moko ya bien quand ndenge ezalaka bandeko na ngai alors totikela eta akumba game wana kaka ndenge azokende nango na système moko ya kitoko na système moko ya bien kaka ndenge ezalaka voilà bandeko na ngai ya lelo tokomi na suka ya partage na biso merci encore une fois pour na olanda biso merci encore une fois pour na kozwa temps ya bino ya kolike ko partager surtout ko commenter ça a été pour nous plaisir mo boye ya makasi pour sepeli makasi elo boki koyeba eza kaka ezala plaisir ko yebaki bolanda bo commentaire bo partageaka na système moko kitoko. Alors permettez-moi bandeko na ngai de vous dire toujours bye bye et surtout à la prochaine na système moko kitoko. Ciao.